Chabani. Au big soit mais qui au panté ma vérité. Non, pas d'ailleurs. Yo ça ma vérité ma Chabani. Ah. Nga dans la pièce. Oh, il y a témoignage. Nana 4 pièces. Il y a maman Chabani. Maman Chabani. On a va bala. Te. Na va na 4. Nada bali. Petit mon ami qui a la poitrine, on a sexy. Bien sûr. Au pays ça l'hiver. Oh Seigneur. Tapez ça. Te. Ah là là. Entreprise. Ah là là. Ah là là, rébellé. Comment on a montage été yoni? Été il faut encore prudent. Que les gens me cherchent. Benemi ba matinivo. Il faut na minute on a commis très prudent par rapport à ma relation à bloquer bien. Tolanda qui prophète Francis à l'obéir à un problème à hôtel nos provoquer maton. Ah moi on a provoqué nan. Au bêtier Petro il y a ça problème. Un bêtier parce que atika makiona. Souci na ngeza makiona ici là. Papa Van Damme, tu es né au Congo. Tu entends les lingala, s'il te plaît. Attention avec les breaks des breaks. Attention avec les breaks des breaks. Attention avec les PTS de Kinshasa. Ils vont te mettre les breaks dehors comme ça. Il faut faire attention. Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité pour l'information ensemble avec Prince Bakali Monaroi. Je reçois le prophète des nations avec qui on va parler, on va décortiquer l'actualité ensemble avec lui, avec beaucoup de choses, beaucoup d'actualités qui se passent en tout cas sur Internet, raison pour laquelle je suis ici pour en parler puis décortiquer cette actualité ensemble avec le prophète des nations. Merci de la nation, merci Mangaya Pichou, merci infiniment la grande équipe de Clébois.com, merci Steve Lade pour de belles images, merci mes différents partenaires, il y a Willy Mouché, Nico Damboka, merci à toi. Alors Bagi Bakali Nazo Futa Nyongo ya prophète, Danisha nos Chinois Congolais, il y a Bruno Lubi Kambongo ya propre, il y a Foulé Lukisu, mais c'est le président, et puis Nixon Boutique la bière de luxe, boss Fabrice Massiri Kakash Mas. Merci à toi Fabrice Massiri Kakas Mas, Nakati ya Poto ya Turquie. Il y a Jamal Moupouna, il y a Jolimé, la prêtre, et puis il y a Emami la Palace. Patron ya Emami la Palace, 424 à Lingouala, en tout cas, Beta Touros dessus, il y a Tchani Mila Basalakawana, Jordi Mila, et puis il y a Blaise Mila Nakati ya Suisse, Mama Emiline Zemba, il y a tous peuplés à Mbetolo. Prophète de Nassau, bonjour. Bonjour papa. Très bien habillé. Oh bah Yamamoto. Yo be missionnaire Lugalanga Makam. Les missionnaires Lugalanga, tu as déjà fait un botte là déjà. Mi pèse là déjà. La mi pèse là va yo me bi me là. Mi pèse là déjà. Na pèse mbote pas ya déjà dit le tête à docteur. Oh frère Emelichan. Papa. Frère Emelichan Mobimba. Papa. A combien là hein? Féré hein? Eh, Nan jadi. Oh. Na série où assommé la nani Ferré. à ta avion. En kokate avion. Et en kokate. Tika. En kokate. Pour le Babylone on a été. Ba niveau ba vieux ba Willy Mouché Nicolas Mboka. Ba Jamal Mukuna. Mouché ni mutaba nyonga matanga. Abaila bakalila okoka sute la obenga yo ofute la kai. Abi. Obenga gala futa nyongo. Yanga. Abi semeno lo futa. Azo futa. Donc vraiment aimé denze moi bien. Et vraiment on a félicité Ferré. Na rumba trap wana. Rumba trap. Ferré ke musika. Musika. Elo on a yo ya boyoana. O ya boyoana net. Papa, le roi Lita Bembo là émission. Le roi Lita Bembo. Ce que la minute on va devoir bêta album mais ça va faire une danse. Na kota de banote, na kota pote, na kota te, gana ça fait la inos a robeta bien pe na de pere et puis na tokos de réédition.
Muto kuta ba finga kiyo. Te afinga ngati. Obaki otuna propose eza yo. Sika mute. Otuna i propose. Nandimi kaka. Otuna i propose eza yo. Te na tu na be ngate. Alobi ezali. Abi ezangate. Boyo ke na imbala mo ke 150 émission. Te na loba isoki za afinga nga. Ah on va péter ça c'est grave. Ola la kanda na ye. Te. Bon mutu na ye yake no loba nga bon. Aloba ibe mo mabe. Te alobele ngate. Te tika yo tika tsikisu. Ba waro ba lukao. Ba kanela yo. Ni na obo na mutu nga leader de leader. Ata ba kadel nga ba spiritas, ta ba Kofi Fil basa. Azali ya. Grifa innocent. Na pesi pe Kofi mbote toze l'album à Kofi. Mai na miso. Suka l'album. Comment on? Na moni nga lo wa mikolo to solide bo ya longo nga libaga. Kofi ala. Libaga na sala kati. Te ya longo la kati. Te Kofi ala bien. Au moins Kofi. Alongo nga libanga na bore zanga kombo. Et ça l'a passé. Et ça n'a pas jour. Ça passe ça l'a passé. Na le bien jour wala ba période où fallait que le wanga wala. Oh, faya bwaka kabo. Alongwa kaya bwaka. Siko alongwa libanga. Longwa mikolo ngala to sola biete. Akumo wanga na bemission. Wana fina. Makumo wanga na ngandeni. Na bemission. T'as ça fina. Ça va. Mutuna ngai. Na ozela libanga. Ozela libanga pas Kofi. Ah, libanga Kofi umela. Ah, qu'il y a une mission de service les 15. Oui, mais Kofi libanga na yeme defanda. Et vanda bien. Et puis aye ba place. Aye ba place ko boaka. Bien aye ngwana. Bien aye ngwana. Et puis aye ba bien abina bien. Ba mingi to pesa mamba koma aja Kofi to tala so ba koka. O makenga Tozolo la kala. Alors manqué trop hein. Grave. Ah voilà bien. Ya musana. Na obenga. Senga parler ça. Nini? Ngana sali loko nini? Ngana lo bayi mabete. Na ozokela maloba la tebela teba. Ndeni mama Shabani. Kosagala. Shabani na. O ba Shabani ba ebele. Micheline Shabani. Tete. Siko yo tuna Shabani pana. Kano tuna tona loko. Tuna toma loko. Toma loko ba saidi. Kasi yende ba kopera bien mikolo. Na toma loko. Andigaga so yimba. Achana banzemo la biso ya mitengela minenge wala. Obola so ningisa ba pekaka. Ya ningi ko critiquer ba passer rien alors bon. Te kasi asa musala nzambe. Ba sala bongo te. Azo so musabino na. Te ba sala bongo. Mama Shabani. Yo obige so ameki o pante ba vérité. Non bandaye. Yo za ba vérité Mama Shabani. Ah. Ngaza nga pièce. Oh ya témoignage na 4 pièces. Ya Mama Shabani. Wana va bala. Te. Na va na kati. Na ndabali. Eza moi mabe. Mbana na poto. Abima. Oh ya apostila ibo. Hein? Mobani wa apostila kabo. Oui ba mbale te. Ala poto. Mbana na poto. Akyo vanda kuna. Na ebite. So formation so ni. So ngotuna makamu na etuna toma lokofu. Ba pire. Toma ngo pela mtama indombe. Mongo. Toma lo. Mongo. Mais ba tu basengi ba bibo mila Mama Shabani moto. Ande ko. Azande ko miso. Ma indombe. Te. Shabani. Azaye konda. Konda 100%. Ah, na eba ite te fa. Ndeko la biso. Limbisa e. Na limbisa. Limbisa ale kino ma indombe limbisa. OK, merci. Ndeni ba photo so ebimi boye pasteur Peter. Yoko do ebinga très bien kolega batu. Mutakala mona ngwa. Mutakola ngomoni wa. Ka biloko ya kala ya biloko ya. Avec la système boye kuna na seigneur sans terre. Et là mutakala te. Eza montage ya kala wana ya seta. Oh bazwaka ba collabo. Photoshop. Fait petit moi ami qui la vie poitrine voilà sexy. Bien solo. Au pesa numéro. Oh Seigneur. La pesa. Te. Ah là là, l'entreprise. Ah là là, rebelle. Mbali do moi. Ah mbali do. Qu'est-ce c'est quoi c'est? Moi c'est avant que les on a besoin de pauvreté. T'es à bagui relation gars. Normal. Oh tout normal là il y a une poitrine sexy. Comment dire? Bienvenue. Vous êtes bienvenue. Bienvenue. À l'école. Moulouba.
Nous avons numéro 9. Yo avons numéro 9. Yo solate. Parce que comment on a montage était yoni. Était il faut comme prudent. Les gens me cherchent. Benemi ba matin niveau. Il faut na minute on a commis très prudent par rapport à ma relation na bloqué belé. Appel vidéo comme prudent. Té na oyamba souté. Bosso les affaires là, na normalité aux ana bilamba. Mais babi ba obalusa pe yango. Ato aux ana bilamba. Bazo des technologie. Ba longolo bilamba na batio mutakala. Moi et réfléchir à trop. Na série entourage, na série ba relation, na série ba sécurité na ngai, na série kolia na komela, na série équipement nyoso et puis encore ba ibinga 3 téléphones du coup. Ba iPhone na ba ibinga nyoso. Ba ibaki à moins d'un mois 3. Na ba photo normal. Ba kanja mabe na kati. OK, yo ça la prudent na makambo. Prudent mais vraiment tout ba méchant. Mais c'est pas grave. Nous avons rebondir na bango. Et vous avez l'une des réseaux comme IGF, il y a un pasteur, oui. Oui, il y a une organisation. Il y a une organisation, il y a bateau, il y a ma il y a ma mafieux, bangwana. Madja Bundé. Bon, Madja Bazali, Madja Bou, nazo continuer enquête, na tikalika na couple wana na soana bango bon. So balingi ça va. Faut na bango ndé. Na coupe sa version té ceux qui na solo na bango té. Bango pe bazomona na te bona ensemble. Tout le monde aura ba téléphone ya ba menace ya bateau. Ora attention, on va faire ceci, attention. Bon menacer. Ouais. Parce que menace ne soit par rapport au soleil na pasteur Mike Kalamba au PC version ya bien. Ndé na PC version ya bien mais ce que bateau ba menacer nga bazo menacer nga na ndenga mabe. De va sipela ite na version pesa ki. Non, eza bateau oyo bazaku na ba rapport na ba Mike. Bien sûr, parce que quand Moutozo menace Moutobi, je vais faire ça pour toi. Qu'il fasse attention, c'est-à-dire que à se présenter à Guipé, donc c'est normal, non? Prophète Naozo, Penata Moulaïté, Mikolo, en tout cas, moi, la démarche, je les amours épelés, na linga Guipédo qui n'est pas tout drop beats. Tout le monde, tout le qualité musicale, tout le monde qui n'est pas Maïndombe, les musiciens qui la fois passé par qui n'a Europe, la France, et puis deuxième fois qui est États-Unis. Tout le monde va danser ce bakimi. C'est une façon de bomber l'orchestre. Ok. Avant de Ronangaï, fierté n'est pas danser. Bon, mais ce qu'il faut changer de stratégie. Après ça, ce qu'on temps na chant, na y mon rabbi na la musicien. Mais danser ce base là, ça la complément il y a 40%. On a musicien ça 60% parce que n'est qui on a pas bêta bien il fallait préparer une équipe à danser. Mado on a zaï ko gérer rôle na ba danser. Oh nani petit merveille. Merveille. Ozo mon a siko ba casser. Et moi on a bien loquet pété. Oh. Merveille loquet pété. Mais loquet donné za biloko à la télévision. Les ana break était té. Papa il m'a outa bi linga danser na lobby na yo papa yo kangai na kenda. Ah. Kala la kende lo. Avant ma pasteur. Té na ba période la kana sina ndimeli. Quand on comme pasteur mais moi bien té. Omega danseuse. Ouais. Bah la mbé tout bien. Et l'autre. Ba binaka. Dans son a tout qui na na mbé. Lokuta. Ah. Aïe dessus. Ebembe. Ebembe. Moi ça représente nini pour na yo. Moi c'est très important. Ça moi c'est au vivre. Parce que Mibali Msoba Kota net c'est bon, to Kota Penato Meka peut repérer éclaircissement parce que osa mutu ya vérité na qui est break na momi boé au moins la Kemba la mort soso. Et ça là avait bien. Soso nene. Côté ou de côté. Ou bien ça break. Balamoko OK. Au vidé en balamoko. Faut que je la monte. Faut que je la temps préliminaire que tu as moi c'est à l'aise, il est parti à net indé. Pas bien on va préliminaire. Ko caresser. Voilà. Faut bana partout. Mais ba il so bana tina misima kolo, misaga makolo. Bana na ba komati kuna. Ah au salo na musape bani ko yema manze mambo. Ah bana on ba mo tangela on. Ah ko tangela mutu. Non akwa na mutu. Ah le boulot amatoi. Ah mais ba lobi okunate. O moi bato opia bato kanda.
oh makambo ya kokende kosala ba place nzamba boyi nzamba ngopesa nzamba boyi place litoyi mabe bonoko eza place ya koloba na kolia banani okosala nani te awa ezaka ya bana makambo esili nesi esili oh la sima la sima ala bien esili yo nga be sima nanu na experimenta yango te yoyoka bayoka sango me nalingi te libele eza mpona bebe me ya biso mibali kasi o bama obenga mibali na fikolo tata mo alinga biso mpe toya babebe te obike tata mo anga fina mwana ya 4 mois anga fine mokoko ya bopapa tu touches à mes trucs mwana koluka guerre mondiale voilà guerre mondiale sentiment moko incontestable bato bamoni ofo babi yo la pasteur omoloba mamwana esa bien te papa tozala na niveau ya vérité biloko ezali tabou na église na na mboka yango ebebisi bamabala ya bapaster epele ana pose eloko me ake libanda baketalise motakala kuna or biloko ani fo esila na ndako hypocrite mama mpe hypocrite ayebi masolo me avandi mobali mpe avandi alors je me dis maman na domestique il faut qu'exploiter sexualité ouverte très bien et sika oyo à part homosexuel à part ba lesbienne na ba nyama na ba nini nda ba pekisi code ya vite expérimenter mama Emilie Nzemba ya tous pepele ya Mbetolo merci Madine London mama Rifana London ya tout Baya Gauthier mascotte ingénieur de banque et puis boîte ça moko na Lubumbashi Rivoni ya tozana Lubumbashi Kolosi Goma bientôt Dubaï na Paris Patrick Baraka eau potable les boss ya Rivonia Tims Kabengel aveniment aux deux immeubles les boss Tims Kabengel les patrons ya Jamal Mukuna ya Jolie Menga ya Willy Pensiene de Bayer de Fonds Jean-Zo la boss patron ya les honorables et puis boss Fabrice Massiri Kakas Mas les boss prophète Nozo Tamoulaï Pinate tout le monde chité nao déjà parce que Tolanda qui prophète Francis à l'obia là un problème à hôtel nos provoquer mato ah moi on a provoqué nan au bêtier trop il y a ça problème na bêtier parce que atika makiona souci na ngeza makiona ici là bazong en avoir normal tout est nzambe to fabriquer té to inventer té to té en colo to me na ba prière ce qui ça koleza au pied tout ce que moi je vais dans génération nyonso na biso nyonso ezaka to longola makiona na ba faux miracle na skisi na homosexualité na bisexualité na ba bisexualité tout tika yango na ba bisexualité na moi na mobile oui na pesio na omoni image moi ezoleka na wana bakomo futa ba camarade de génération na bango wana bakomo koteka ba huile moko magique na savon so sokola ngo obandi omona ba prophétie prophétie utaka na savon bani kofona miso omoyoka basolo biloko matoi omoyoka na ba mafuta mo ezana ba kura na kati boye na biloko wana tout ça c'est la sorcellerie il faut kotika ba spectacle net ya ba edingo wana eza biloko mo ezo déranger batu alors tout comme ali baku pona batu te yango eloko nazo senga na bandeko ebele ba changer nani wana donc na petit message na ye mais pour tout le monde mais vie na biso o ya kola na kutu nani akola na kutu te alors ba kisaka Francis te vie na biso ya 8e melodi nani moto abenga ye na yebi akola na kutu akola ayebi mboko ayebi biloko ayebi monyoso ayebi kisaka ta pe bien donc ngauna kansala musaka tati akola nde kuna alors ve moto mabengi ngabite na tika ye aza na besoin na ye a solala ye puis ye mo s'occuper na mamu na ye comme vie alobi na ko loba sute na se retirer atiki ye azobala kuna na poto na bala facile ade ko bala mwasi ya mundele alobi ke soki ayeba ya nga se divorcer na été te oh te papa kotina nga biloko nga na sina lobi te na tina stiki se aloba ibongo te a gérer moi c'est mabe moi ça ke bala ne ministre moi ça ke bala ministre problème ezali neto koma makasi na mbeto problème ezala nde mbeto nde satisfaire ma mbeto bo soki sokoza makasi na mbeto mais mama ya ba dépense moi so do kokate faut dépense pour salade est-ce que y a ça la dépense à base boye za mbeto
Na habité là on est ni moi ça kendaki mais moi si msuka bobo ya mobala monde que non mobala na ba momi belé hein. Bon. Mais ngai na yebi pourquoi ke. Ah. Nana le baté de quoi cesser les faits zali. Mais akoka pe ko bondela moi c'est. Ba bali de akay o bala mondele. Mais c'est boli ça qui ba kozonga na petit. Ah, comme il passe. Francis, ça va la révéler. Ah, tu sais, c'est pas 200 là, 300 euros. Après ça, il y a 200. La vie, mais ça va. Après, le longo là, qui s'est remonté, ça qui 2000. Il y a 20 000. On a un gonflaki. On gonflaki. On consacre. On consacre l'esquisse. Na c'est pas bien, le peuple congolais. Quand on appelle ça 200, on a 2 zéros, comme 20 000 pots. Azaki petit nangai boto sima kasepi ayi na ba combat na Erwan ya on a gonflaki venongo bilande azali azana Turquie via que Turquie ya Turquie ah le 26 mai tozana na stade wa ne martyr campagne na yo te azo fongola nani parti ACP officiel ba donc si ba oya na habité malo na habité sugi dossier ko ya obeba luka mtu mususu tout le monde Jean-Claude Van Damme azana kata Kinshasa tout le monde a eu ba vidéo na yo ba vidéo na plutôt circuler na ba boîte na ba petite ba van ba na ba moi ba zo banga Kinshasa te moi nous anana moni mutakala Kinshasa te ba ya ko publier ba petero ana na ba break the break abanga Kinshasa nde modelo ba tele ba métis pembeni wana nde ba vandeli wana ngo pe pied ba taille kasi ba petero bango wana ba tutei ba petit wana cha na mona ba ngana ba boîte suka mutakala ya Van Damme imagine mutakala Van Damme na suka le kana baba ko c'est la mona président makamwa wana ndo bo banga ba ko sa wala yo wana ndo yete wala ngo pela kanyana kingo ça c'est Hôtel la gamme. Hôtel la qui. Balobi moi na président na ke notala. Na ke kotala boeti ezaité. Anthony Abatu. Wana za c'est. Omota ba po. C'est monstre. Omota bi wa porno. Na tala te gati balobaki mina ni batindelinga. Ya wala hôtel ka président. Hôtel longi. Hôtel la université. Te. Hôtel la gamme. Na tala masideni ni bazaki ensemble. Modelo akare moi nana. C'est sorcier. Ouatandeni Nangola, va bien bouquer Angola ma pardon, vraiment il ça hérité. Ténat, Papa Van Damme, tu es né au Congo, tu entends les lingala, s'il te plaît. Attention avec les breaks des breaks, attention avec les breaks des breaks, attention avec les PTS de Kinshasa. Ils vont te mettre les breaks dehors comme ça. Il faut faire attention. Olingaka basi mingi. Nandé. Tena. Yo lingate. Tenga lingate. Boloban. Ngaga mo. Kolinga ngana nani. Kolinga na sens que amour du prochain. Ah OK. Tout le monde a bana basi bosola ga bien. Mais côté pena ko kanga pasteur Denis sala mo bulu to yo ke la côté hein. Papa nazo banga. C'est que les ala nini ya ko exister devant basi. Discipline ga. Pour bala liwa la nzoto. Bon imaginez quand ndenge babimisa demi Dakar ba kena na mobima na ngo na action. Na action. Na action. Na action. Akoba na mai ndombe na action. Ah. Wiku. Mai ndombe. Na mini kina miteng. Ba combien? Ah ba msuba 12 ba 16. Yo mo pose yo OK na ba 20. Ngaka moko. Ngaka moko ka. To bo shiti na yo héritier na Angola. C'est mon anandoki. Watabuki Angola. OK na héritier deni yo pe. Ngana bi OK. Angola. On récupère un passeport. OK qu'on a un passeport. Ah franchement. Kasi nangana ke. OK le Dubaï. Tu qu'on a tenu. Là que Dubaï na ça va faire. Ah. Mais na zo moi contre-temps. Jo la lobi ba tuna na mabe na Angola. Ba lookout. Na okende. Yo mudo razala yo zate. De toutes les façons, voyager notre banné. OK, bah poto, bah États-Unis partout autant mon la fort. Merci. Mais conseil avoir ta lecture pour la production. Non, il est bien et puis bah toi là qui c'est que balinga il a le grand public
Azab dans le loco mon pas full. Actuellement la kin banane d'orbite. Bon hier azobeta. Net mikolo eza hier. Na ferry. Na ferry. Nana nisus. Na ba conseil mikolo. Na kina. Mikolo ya ferry na ye. Na kin. Na kofi. Na kofi. Nani pe abeta? Nani? Petu ana na moi mikolo abeti te. Inos. Te auta i Dubai. Aboki Dubai ma be. Auta i Dubai. O fallait na mona beti trop mikolo ta. Yena kina oyo kanate. Pe abeti te. Azoyo kanate senga oyo kanana. Ah beta yo pe yo kanate ndenge ni ya. Agena pe Dubai. Nani? Na o expo mususwana. Nani? Fali. Bible so ake. Ndeko na yo utolo baka mama Shabani. Ndeko. Ndeko na biso. Ndeko na biso. Ndeko na biso. Aye bagande bien. On dit là les locaux t'en pas ta mousso. Elle a moi bien. Quel bilan là. Bilan la biso à Mongo. Kasi ça biso. Bilan na Mongo. Ana Mongo to yeba ngo mingi. Siko bien na ya iba biloko na biso. Yé na ona musique. Yé na musique à boye. Ah. Et ça là que moi bien. Et ça là est bien. Biloko na ndesi bakaye. Kasi yango na tchatcho. Yesko ba balinga mingi na tchatcho. Tika ba polémique. Tika ba polémique. Wana ezali rumba tokos. Dini. Rumba tokos. Ezo beta te tokos. Tika. Ezo beta te boye. Natangi lobi a commis premier lisusu na ipara. Ba be lo beta te po abwa ki ote. Nani? Te eli kamote. To comme na souka mais au moins je vous signale déjà que l'artiste musicien Trésor Ngando a préparé Maxi Single en collaboration avec un grand artiste musicien congolais, Jibem Piana Papa Chéri, un Maxi Single qui s'intitule Liste à grand prêtre, autrement dit, liste des notables. J'ai invité Binobo, elle a déjà prêt pour yo Kango, liste à grand prêtre, liste à notable, Trésor Ngando Papa Yoyo. Ouais, Papa Yoyo, Trésor Ngando. Akena, Tikalanga, Elo, Mogo. Kazoya. Azoya, a préparé Maxi Single na Jibet. Ba yembi somo. Ah, bo jibe nda yembi ko. Jibe makasi. Jibe. Ah. Ya muta mamboko. Ya muta mamboko ma fête. Elle est là est fort. Ah. To comme na suka. Nanga na sola no ebele metan. To bandela ta to banata ta lendi to. Ta lendi to benda. Yo za esika la yo. No parler. Onda ko na yo. To clôturer na yo na quelques salutations parce que to pesaka ba to week-end. Week-end kala na biso lendi o mardi moi avant moi ba mbote to clôturer na yo bon na lelo na vandelika mingi il était na bande mona yo na pas fait est-ce que so bois qui na bois ka mingi Patrick Baraka au potable d'accord le camoté mais en tout cas félicitations fait répondre à belle chanson yo ça trap wana au sali pour na l'été vraiment félicitations na PSP Mbote, na PSP FBT. Ah, Paul Fipiko. Paul Fipiko, vraiment. Moi, na malamu, et puis Topesi Mbote. Fabrice Masseri Kakasmas. Djezola. Djezola London. London. Parce que Kenimboumba arme lourd. Ok. Et puis, yo bazo lukaot. Pour la chemise à 3T. La chemise de Tokumo lata mikolo 3T. Oh, so lata wana bo. Mais ça va au numéro na ngati. Si na opia bango le lote. Ah, 3T. Et ça va ba benga. Ba chemise qui ezali yo ba komelo 3 4 chemises. Baya. Ba bi ba lata soka. 3T. Ba tesu abilo ba komo zo tanga na pesi mbote na moto auto tinda la biloko. Et moi na biloko. Asoma ngwa pi biloko. Nixon boutique. Biloko ndria poto. Vraiment na sepe na Enoch Lessi. Jonathan Kanda en direct de l'Afrique du Sud. Et puis la Pessimbo Tena de Justin Panzou na Matanga Zui. Et puis Didier Bundibou. Didier Bundibou. Ministre de hydrocarbures. Vraiment, Moussala Kitoko, on a félicité Makats. Belle Lobich, Elise Salomopé, King Lova. Merci motivateur. Maman Denise Nakero. Nani? Maman Denise Nakero. Beaucoup de la paix. Ah, ouais, merde. Prophète de Dieu. La on président Fatia Mouna. Yo boko sola na chombo te. Et pas maman. Te président. Abenga gabo sola maman ngo linga na chombo. Te. Chombo ndeni. Yo linga présence. Chombo est-ce que chombo dans li solo. Chombo bien. Mambe ya chombo esukaka merci passer oh là là bien. Comment on a la goût. Voilà un beau ciseau sur la déjà. Ok. Oh j'arrive.
Oui, à téléphone, merci, révérend, vraiment, bonne soirée. Mais il y a Boy, moi, l'autre, on fait ça. Ah ouais, prophète Dominique, Konde Aliloba. Tête, maman Rachel Fouta. Nani, prophète Dominique. Bobo Konde Aliloba. Na tête, maman Rachel Fouta. Ya Willy Moucheni. Tchoura bomba les batables, tchoura bomba mutuna. Chips Kabengeli. Ah, au changé. Na Wakaye. Ah, pour na maman. Tchoura bomba. Voilà, viens d'Angati. Na kanto no ba muto Afrique du Sud. Tchoura bomba viens d'Angati. Les batables. Jongade. Nani? Jongade. Nana la Galaxie Mambo. Vas-y, t'as regardé. Artiste Zemene. Mermas Mbumba le. Yana yo. Artiste Zemene Moussa. Zemene. Mermas Mbumba le motivateur. Diezola Mutalombi. Diezola Mutalombi. Irene Mukabila na Yuyu Mukabila basa mitenge basakata. Wini ba uti. Même Linze ba tous pepelé en béton. Jano Yolola Trésor Olanki. Na noche Congolais français américain boss. Bongo colonel Frank Ilanga. Colonel Frank Ilanga. Voilà il y a Bissot. Il y a Frank Ilanga. Mais respect. Voilà. Colonel Frank Ilanga. Justin Panzou. Na Bishop Kakoloto. Na Suginanga. Il y a les bailleurs des fonds. Oyebi tipo il faut na kende panaye. Nani wana. Na ndo botre bilo wana ndako. Nani wana. Oyo code 243. Ya Willy Moucheni. Tozo continuer suite lundi ou mardi. Tozalala yo to beta na iner. Merci. Pour makambo ezepele. Merci. Na beni bino nyoso. Merci pena muto atenga bilamana. Nani Nixon boutique. Nixon boutique na Lili à Montfort. Bongo muto na biso na Lyon akenda kabo. Nani frata mo. Frata mo. Azabien. Azalia. Dadi Lukomba ça. Ah, dadi obo sali biso. Wana famille Azabien. Dadi. Dadi Lukombo. Ah. Frata mo. Ozago boaki boy. Ah, frata. Dani Chandu Chino Congolais ya Bruno Lubika Mbonga propre ya Foule Lukisu. Maman Emeline Zemba tous pepelé en béton. Jean-Paul Welly de London. Papa na Keve Welly na Kinaya Welly. En tout cas, on se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Fidèles internautes, c'était Prophète des Nations de Nilé, Sinazoué, Pena, bien élevé. Bien qu'il y ait une course, moi, à Zosala, pour que nous me sur la concernant l'actualité. Merci à toi, Chaton Kolo, mon ami. Au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye, merci.